te toke parquet na mwasi na elo na obanga te so na mona comme na suka ata nzoto na oteka mama na ozela pona nga so fundi mutu esenga na ngo lisu uteke yo bazo adresse ndo so tune pa batuke bo pesa nga identité na adresse na e po bakanga e otango bando benga o bando bela o baka adresse na nga ndengo yeba adresse na nga wana ndepo yeba adresse na nga ndo miminga na parquet bino batu bayaka na ba commenter po finga nga je m'en fous ba finga na bino yango sala nga diamana za esa nga munene na liaka na nga bete me so bo finga ngai ezo bakisa nga santé mo mabundi ezo ya kingo ezo bima mwa misuni esala nga bie bo continuer Peric merci beaucoup l'ingratitude au saeli ngai merci beaucoup na osenga bino merci yo na mwasi na yo papa loba olia fufu la mama na makolo na ngati loba olia fufu te o ngana yana kuti mwasi na zoko hotel mate na kia na seli bino wenze na zui na lambeli bino o yebe na poko kuti fufu ba servi yo diama mtu alambi yango yango zo mo batebe na mokili ba obonga te Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarate la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais il y a le monde entier. Tous abonnés, Sarate la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Merci Nabino Nyonso Balandi ya Sarato la TV Boza Ebele ya Kolanda émission Vérité ya mukolo mwalelo na Ebeli Bino Bongo Diama Kalanga artiste comédienne vraiment te me rakosa ne bon tout ça la liste mais tout ça l'andé émission par rapport ya makambo oyo ebimi par rapport likambo ya plainte oyo ko tambola oto ko yoka ozongia ba okanga yo okeibo ba okanga yo ezalaki nani nga porta ki plainte Bijou la reine a porté ki bango mibale Diama Kalanga na Miss Lolo na parquet ya Gombe
il fallait bakende kosamba eloko ba kosambela eyebani te lokola ngai pe mopanzisa ngona na lingaki to meka kosola ngona jamakala nga to yeba eloko nini esali ye na ndeko na ye ya mwasi bakoma tina ba niveau ya ba parquet eloko nini ezoleka entre bango mibale. Merci na ingénieur Ars bazali bongo sima ya caméra, merci na bon de livre bon seke, merci na Jonathan qui vous na dizami bali, merci na Nzambe oya pesinga yipe masouffle de vie on a zango ceux qui Nzambe te mobulu, merci na maître avocat Kadibo esprit libre ototombe otokolo balelo eleka otokolo balobi lobby eleka lelo avocat de Barbas, merci na Marco c'est Timanga, merci pe na papa Stone Panzu motema ya mama mami Irène Panzu depuis Belgique on a vraiment couple moro kitoko Montréal ceux qui ont le même langage nangai fungoelanga déjà plateau nangai bande ko ba découvrir invité na zanaye Diamakalanga bonjour. Bonjour Pauline. Bonne santé. Naza bien merci. Oza bien merci. Oza katanga ba. Naza bien. Boni musala. Musala ezoki na bien na Nzambe. Kale ozo mona na te. Na mona na mona te po ninga banga elo te. Na mona na te po na obanga mutu na compte rendre na mutu. Na mona na. Na tambola. Oui. Deni ba filmer qui est bien. Ezoki na bien. Na ba o ya ngai ba frère na ngai ba o ba benga ngai donc voilà ezoli kana ngo bien na ngo. Elle est quand même bien. Ouais. Merci. Diamakalanga Elohim eleka yona bijou la reine. Ngane na otuna yoti. Pour ça journaliste bien de besoin ba news. Ngana ebilo yeleka na été. Voilà, on le dit bien, ngane na za journaliste de voir ba news. Tozi ba news bijou la reine à porter plainte na parquet à Gombe. Elohim eleki pour apporter plainte. Ngana ebité na oyeba on na parquet. Mais nana lobali elo moko hein. C'est très important. Bijou la reine. Au porter une plainte na Gombe ndengo lobby. Au porter une plainte na Gombe tenga vana na Gombe te. Nga vana na funa. Na bandal. Na vana na funa to na zena matete ngo funa na parka matete. Éviter ngai. Éviter nga vraiment makasi. Nga na sala ba émission en polin, nga na to sala ba émission. Oh lelo babi ba fundi biso. Est-ce que nga na ba émission na nga na sala tika ofinga bijou la reine. Ofinga été. Na finga ote. Mais bijou la reine, na promettre na fingo na parquet. Na fingo na internet te. Pour moi le roi minga na parquet. Pour na parquet on est inaperçu te. Na fingo nde na parquet. Na parquet wana nde siko ba remona pena ke muto a fingi, muto a fundi ana problème a mutu. Nde ba oyebela ngo siko nde na parquet. Pour na fa na po ni ko laksa ko la musalio oyo alali na ye pongi, lion pardon alali le pongi. Na fani na nga na lota ko na ndoto na ngai te. Na lota ko na makanisi na nga même pas. Mais osali oloti ozonga lisu na kata mutu na ngai. Pour nini? Pour oyebi na yoki trop. OK, trop. Na yoki trop. Diamakalanga to yebi ona bijou la reine boso la bien Diamakalanga olamba ki na fête ya bijou la. Et comment ça nga makelele? Ojo loba ki azande azainde ko nga na lambela na fête na benga bino. Nga na benga bino ba filmer. Po mo la ke na zaina moto ya mabena ete. Po na ndima na zanga pongi na nga. N'avant les 11 wana na la pongi te ti les 12 nango ba ko sala ngelo ko ba préparer ki. Nga na so ki kuku na fête na e. So na kufa ki. Elinga za nani mutabenganga. Est-ce que tendance na benganga na fête na e? Ou bien grâce à nda benganga na fête na e? Jamais. Bijou la reine da benganga na fête na e. Na ya pona ki amitié na biso ki bonde ko na biso to zaye nango. Nde na e ko lamba. Suka na ngone ba mona ki ba futa nga bongo, ba bomisanga, ngala kufa, siko ngala tika, na zobno na ngala kanga. Na e ko déclarer na na pota te na kosaka. Na ka na pota, na kosa voilà, bilamba makila bilamba na bakata bomona. Na za eloko na kosa te na liboma te. Na kiole te na folte. Na ko lekate na émission bona ebike mokili mo mezo tanga, ezo tala pona lo mama lokuta. Na okio trop. Na okio trop makasi. Ba message yo so tindeli nga ekope pa na nga. Nga moye. Nga moye na oto kufela mwana na saki na veni zola. Na vandi wana veni zola na tamboli nga ko kimote. Nga kima alikambu te. So na sali likambu na ebi leta boma mutu. Leta boma mutu te bo excuse ngai. Leta za rapa na rocha kimia entre batumi balé. So amoni beleki na prison banyama bazate. Batuka lokwa nga. O basa mai na makila lokwa nga diamant. Nde bazaka na prison. Pona ni boso mutafani ne kimia. Au tia okato ni ka tia oka. Olingi base. Na on peut so base internet. Bisous. Récupérer plainte na okuna memango na district afuna. O mona nga na yo répondre. O komona na roya.
Pe na koya na bémission nyonso nga na sala. Na leka nango kaka na plateau Sarato là. Na la kisayo comme ça ba juge yo kati ko ba juge baza basoba on dirait bato basamisa baso baza basoba te baza mato imi bale bayo kaka bayoke pa no ndenge lobi na simata pe baye pa nanga batandre nga super bayoke nga na oloba na bango bakoyoka siko batali nga na yo nani azo ba lokuta tamba ota ba émission éviter ngai na oyebiso na kombo na Yesu soki ya solo ke na osambela bela soki pa so Jacques so nani yango bumba kuna éviter ngai malamu tala ta sima zonga sima penda tala penda bien na supporter na mabe nyonso o salanga na vanda na pona o supporter na za so bika ndeko na ngai na zui na zongi to abakasa yen éviter ngai faut éviter nga bijou éviter nga na lekaka na finga kote na tanga komolo parce que ça concerné au fundinga pe bolé nazoka miso obenga nazo bangake ndenge so basole so na kadogo ndenga fundi biso o kuna plainte ba ebisi a retirer plainte alobi non azane prêtre ya ko retirer plainte mais biso to pese 400 $400 maman balela o baluba baloba bemba $400 ngai yoyo na vie na nga pasi mobola lokwa ngai na omene vie na nga la pasi natangisa bana na ngai nazo $400 na opeso yeloko te ye lisumu na salite ngabu na selo musala opesa nga mbongo te osali sanga émission Paulin asali sanga émission ta muto ayo osali sanga émission abe million donc nga sala émission kende ko nga asali sanga émission pa sengela nga na sala ba problème éviter nga voilà demakanga merci vraiment merci aki ko panzanga sango pa batuke ye batu batindela nga ba $400 ba $500 pour la Zwanda kuna lia mbongo mama obimise émission na parquet hein o sanga place salité po yo zwa bezi yo zwa mbongo na mutuna ngai yo lia na zoba te na lambela yo 15e anniversaire na ye ya groupe na ye na zara kizengi na lambela butu na zoka na bambeli titi na longona na ki anniversaire avec non na lambela bino muta pesa futangelo kwa zate na sala ona bolingo na longona na ye na dot na yo na lambeli yo mbongo batu baza louer service et lambele kaboli biloko na sali musana bimaki na nini nazwaki nini ata litango ya transport nazwaki eloko nini na futa mana monnaie de singe pe oyoki soni te oyoki nga soni te na nyonso bolamu nyonso na saela yo oki omemi nga na parquet ya toke parquet nga atambolaka lelo liwa ekozwanga na kati ndako pole na oyebiso na lali liwa pe ezwi nga donc nde natambolaka na banga eloko te donc musisa esomo basi balongola ngango na banga lisu te po liwa nyonso eza liwa bandeko nyonso banga bakufina mataliki bala bayebaki bakufa bayebaki babimi na tongo pasi nga nayoki mpo baza bamama baza basi lokwa nga mpo bato bakufa ebele kuna eza basi nayoki pasi na bita biso bamama nde tobima bavictime bana abimi akeluka 10 fois mpo na bana akekuta na ambiscade ya courant ye bango wana bakei baleki nga na nini baleki nga eloko te baza peka bato lokwa nga badebouya peka bato apasi lokwa nga mama naozela mpo na nga so ofundi mutu esengaka nango lisusu te ke yo bazwa adresse nde ozotuna epa bato ke bopesa nga identité ne na adresse na ye mpo bakanga ye po ntango banda obenga ngo banda obela oyebaka adresse na nga ntango banda obenga ovandi na ndako oluka moto akanda o service oyebaka adresse na ngai ntango banda obenga nga oza koposa selo eloko moko oyebaka adresse na nga ndenge oyeba adresse na nga wana nde mpo oyeba adresse na nga nde omemi nga na parquet il paraît alobi ye te moto afundi soki mobali na ye moto afundi eza mobali na ye parce que bino bosambwisi mwasi na ye aza afunda bino zela na yo olobaki olobi bien ke oyebi basekret na ye problème eza te oyeba ngo na parquet oyeba ngo siko na parquet na olakisa bango omoi bango mibaye mwasi na mobali baza eloko moko po mobali baza makambo ya oloba epa na nga mwasi baza makambo alobaka toyebana na parquet mpona yo oza lokola moto moko boye yo tiaka trouble na couple na bango nga natiaka trouble na couple na bango te bango nde bamitielaka batrouble po nga so natiaka trouble makambo oyo ayaka oyebisa nga naloba yango te ocomprendre po so nalobi nayebi ke moto ekopela te nazala mpo na oyoka nameki mpo oyo opesa conseil oyo ekosimba po nga nakoya teke yo oyebisi ngai mosusu oyelinga mwasi no moko omwasi na nga aza ntumba mwasi na nga osala bona omona ye ndenge aza atrishe anga abimaka sa nga na ye na ye oyebisa mwasi no bongo te nakoya na kopesa mwasi no conseil mpo nalukaka kimia mpo tozosola toza bandeko bongo te yaya
Papa Eric, merci beaucoup, hein. L'ingratitude au Sahelingaï. Merci beaucoup. Na osenga mino merci yo na mwasi na yo. Papa Eric loba olia fufu la mama na makolo na ngati. Loba olia fufu te. O ngana yana kuti mwasi na zoko hotel mate na kia na seli bino wenze na zui na lambeli bino. Oyebe na poko kuti fufu ba servi yo diama mtu alambi yango. Ah, yango zo mwa batebe na mokili ba obonga te. Batebe na mokili ba vina mango zo simba te musupo na babilora mike. Yo lelo temi okena na justice. Ah, OK. Merci. Tokende. Tokende na justice juste bo mamutu te. Tokende. Et puis, o bo linga boyo kango wana, boyo kango. Pole bo sala. Oh, balinga kango ba. Ngala balinga. Ekozala neti ni. Internet eza okoye bango. Okoye bango, omoyi mukolango. Na koma sonner na justice. Mutu oza comprendre ngate na ozala pona ngati. Pour on a déjà na OK na otika ba na veut dire na okende na OK okufa bijou la reine eza mbala liboso to yokangisa mutu mutu amema ope Eric na bosani comme maman mobali wana okangisa ye à côté prison pauvre garçon au côté prison on mena et dire mais ba ke to sa rana se e futa makana se donc na mutu ya suka pété on a osuka makambo ya komema ba tuna parquet au sali bien le comme minga on menga so na place na yo na likamba bo esalami tunangana benga ndeko na ngai msundo zo kanisa ke ezangai na chaki malobo be na saki bo en tout cas moi na mama ezangai te ezangai te ezapona boma moto le ko za mo pelisi bato ba na simano na oyeba bango problème ezate na ozelo ngabe na ozela batu nyonso bo lande mission oyo bozo ngone bo message ko transférer et puis bino batu ba ba commenter pour finga nga je m'en fous ba finga na bino yango sala nga diamana za esanga munene na liaka na nga biete mais so bo finga ngai ezo bakisa nga santé mo mabundi ezoya kingo ezo bima mwa misuni esala nga bie bo continuer bo s'abonner ebele pe bo commenter ebele bo finga nga pe ebele nde bo mesana mais ngai souci na nga eza na ozela parquet do parquet nde ya mwana nde peut-être bo yoka kande na leki boye bo koyoka ka ata na nini na prison kuna asara to la kenda prison akufa te. Fiston ça kenda prison akufa. Président l'a dit so ba kenda prison akufa. Bato bela ba kota ba prison ba bimate. Ba konzi kutu ba politique baza kuna. Na prison ba kufa bato ba na mboko lekanga. Bonga mobola so na ke sa prison. E baksani ni pe longola ni na nzoto nanga. Eza eloko longola te. Na ozela ngola maboko bibale. Bo bato ba fundanga na. Ya bon sikola sani. Elonga na fingite. Omoni ya katanda kwa so fi bana mwasi ya na ndako. Nyoso zako so ba mwasi nga so tricher ngai. Mwasi nga so sa oyo sake ba so na miso abata. Na soni ya mwasi osani. Abate lo na sala ka tetira sa nini. La sala ngoka po réputation nga ebeba. Le quoi réputation nga ebebi nango. Yo sambusi nga. Et puis eloko grave eza ata moninga na mutu. Omoni na osala émission mona lataka veste mo ya carré na Sarah. Tokanga photo na Sarah. Na tia on a statut na nga. Bon comment na ye oh demo contrôle moni ma filature ke bana ngai na ebiso ke bana nga makasi demo contrôle moni ma filature na kasi na tika ke 2021 le ko continue na 2022 ke bana nga na quel anniversaire daling parla ta na opese mbote wana camarade na yeba na ina yote na ke kuna na anniversaire na to kangisi ba photo ba filmer otali odia masala na sala onini nga sala onini tika ko bebisela nga réputation na makambo lokuta ko bebisela nga réputation to yote mto botanga yo parent na ngate o nzambe na ngate mama na nga kufa na 2002 akufa na 40 ans aninga lula kapinga na mwa note na ndeko note tika ko bebisela nga réputation na bimana mbali na yo ou bien na sala oni na yiba mbongo ni nango elo ni esila kate ko lata nga na nzoto makasi bo so amoninga kana mutu amanga tokesi photo ata mutu na tiela ni akiyebisa mutu ala makambo mama na yoki obele na yoki yo mingi et puis na lembi ko yoka yo na ozela parquet numéro nango za nango ko sa sembla te loko za nango te ngande na bloquer yo ta na fungoli WhatsApp na nga na bloquer yo po na bana ko fana na muto vivre na hypocrisie na eba kité siko ta na ko yeba na comprendre que muto nga komisa kindeko mwana tata mwana mama muto kanda ko sala ngabo ndoko ba fo singano ya saratolati na ko saka na liboma mungongo ezaki ya bijou la rente akoseli makambu pourtant déjà yo obenganga na fête
obandi kotuna ngamba tendresse nakela mandi ko expliquer makambo sur les cas obenga na fête na ya dota ba pesa bloko ba reze finga na misu na yo ovanda ozangelo ko sa na misu na yo o réaction moko te na ye wana omoni otuninga ngana biso na biko tuna makambo wana te batu nyonso basesaka nani ba fête na monde théâtre ba bike so azana rakina o aza na ko tuta misabango te eh mama wana ngana ngala kufa famille na ngezo a perte za yo te yo lingo renye olingo sepela ozui besi babomi diamant na fête na nga éviter nga makasi moko ondima te nga banga te na banga te na mwasi komba kala ngana eza mwasi na mwasi na kati ya basi na nga mobola me ateti ki mobola na nga na ko sengo place olala te ki mobola na nga na yete na biso kende na sabo na za nzala toki biloko na ndako no na chasser o tielingo bi na nga memela bana o sala ngote pardon bimisanga na kati ya motema na yo bimisanga déposer nga na parquet quand ndengo memi ngai déposer nga na parquet mais kobosa te funda nga na district na ngai wande to samba no bien na district na nga fundinga to samba no bien pende ezana en tout cas éviter nga continue nga suma lo papa ba tuté na okio mingi ozana numéro na ngai soko za problème na nga za numéro na za numéro mobile na o soko za problème na nga bobenga nga mo wesa mama eto fundi yo yaka na parquet ba sasa o ba boma yo na ozela mais nga na yebi to ana payer eza na droit tu comprends to ana payer eza na droit do droit a mikolo ba beti sete makasi yao do loi eza makasi na obangelo te na compte à rendre na yo te na leka na finga yo te na leka lo ko mobile na lobike na za ba secret na obimisa ba secret on obima na parquet zamala na melana na mai na mono za na kanda vraiment oza na ba na kanda pona moi mokile za mabe eza famille te pole za baluba pole te tika ki monu bango ebeba bobo mana pete te pole nga na fanda kiti est-ce que mo na nga na ka so pa mno sa émission o so mo na nga na ka sute na fanda na nga na yo ka pe batune ba benga nga et puis na ebiso bisou la cadette Mundibu ma Mundibu la cadette a camarade noté nga vanda na ndako ya Mundibu na vanda na Mundibu na liana ayebi nga bien ayebi pe moment malamo to kabo na ya mabe donc ayebi nga très bien koleka yo kokende kota makamba lokuta te na matoi na ye tika robengela nga batu s'il vous plaît tika kobengela nga batu otindela nga ba message par intermédiaire benga nga na za numéro bana nyoso bana kati ndako benga ngai ata la téléphone bana biso bango benga na numéro no oyamba te benga nga lo bana nga onyoso oyo otindela nga pa batu kotindela nga malobe pa mutela mwana ote na mukolo pesa nga respect ya mukelo kwa mwasi muninga no mwasi po ngai na tambola na kombo note esika yo so na tambolaka nazala te pona banobeta masolo eleka pona nga na mona ngo eza makambo eleka esi eleki so na ekolo babo yo tindi nga peso $400 éviter nga a invité yo éviter nga makasi demaka na makambo nyonso ebandaka na place à fête so to comprendre bien na place à fête te place à fête omoni Paulin nzamba salanga grâce na comprendre na lire na nani atambola na nani o nga leçon munene nga na zona vie na nga yangwana na liaka na nani na saka tola yetu apesa salt oyebi yango te apesa salt pa mimi kumbu nana ngwa ndima ye saka pesa sal merci ni bapesa ye oyebi na batambusaka kombo na ye saka pesa sal pa ya munene asala na vie apesa sal bapesi basani bapesa biso basal epuis bitumbana ebimaka oyebi ke soki ezalaki kombo ya sara te me mimi kumbu nga benga la police mpo na kombo ya sara tola atali bwa bien sara moto amemaki ye awa arme ya makasi na vie eza so moto asali bolamu ndima alobake moto asali nga bolamu nzambe apambole mpo nzambe mpe afungwela banzela mais so toovivre na barando moko olingi osala yango te osala mpona motema mabe moko boye abiju okosalanga motema mabe te toyebani okosalanga motema mabe te ata na 100% naza na 80% epuis sara tola pia ombongo te apia mbongo yaya na vie na kondisa mpe bandelaki omoni rando nyonso nga na zo internet zela pole omoni rando nyonso ebimelanga na kati ya ndako na bino mpo balingaki ndenge basengaka numero nanga saka sengaka numero ayambanga na émission
tonga to saka émission la Sarah to kabwana nga kabwana na mutu te pona makika mutu asali nga kabwana na mutu so mutu asali nga mabeya nga moko na mone swinga na koki na nga te ke to vanda lisuto sai nini to kabwani nga ko kabwana yo pona te pona mikama misulolo te so poza problème na en fait no so la mone simite na sinabi pardon maman liwe za pongi nga na lobisa pole za ndeko na nga o comprendre na ko kabwana mutu lo ko bayaka na nga pa na ebite so bayaka na nga pa Sarato la mission nga bima mo sa Sarato lo ebite Sarato la za lesbienne nazo mafinga nyoso bafinga nga na misilolo na bima mo sine na ndima mutu nyoso yebana na mutu nga ne na yaka bo pesa nga combien ne na yaka sa émission na sa ngona bolingo ya kibondeko bo pesa nga combien musu ba mona kende na yaka na lobi eta mutu nzalo zo keloba po Sarato la boko la ete na ko sa o c'est chaîne commerciale na yaka na sa émission na pour la visibilité na nga moko pe na simbi nzela na ke nga ebinda ko Sarato la na ebe sika zala nga ebe sika ofanda na sina na ndona ndako loko na mobola na fazer na sina na ndona biso ke na lipole mais manga pas no ke la ta jour moko bo éviter nga vraiment pardon bo éviter nga kolobaliso e pas battu o mali kambo o mento na yoki nanu makambo parquet salinga parce que swinga pa na kata mutema na fanya bia na banda boko la nkoyi o na moni ke tanga koli azui makasi alinga lianga po amoni ke loko li ezata moni ke anoliande ye moko boko linga ponga pena ne lazaki malamu na yo ata kutu yango ovandi okanisi te omota to sa mamu susu to vanda to raisonnaka ovandi otali na aussi ba téléphone nanga mibale ekufa yo yebia moko ekufa na fête ya leki na ya mosi moko ekufa na fête na ye téléphone nanga ekenda na somba téléphone ezali na makambo etala dema zu téléphone de téléphone na liboso oyo nga na tema nango na tambola na comprendre makambo ebele na 2021 Paulin au moins mutu nango so na bina pesa o kokate na comprendre makambo ebele na comprendre na olia na nani na commencer ba calculer ebele na ko kufa msu na poison msu na ko kufa na ebi pete na bimika bo ba livrer nga bete masasi ba bete nga pe masasi na kufi mutu pa ebi teke na bimaki nga ya na nga mwasi avandisa nga lobi na nga o pesa conseil wa ku na ebi ku teke ya tindi ba voix ça na o pesa conseil na loti mabe boka bwana bijou la reine ya na ngai ya nanga loba nanga abi nanga boka nanga na loti yo mabe na lobi boka po ezaka muke na ke na hôpital muke na ke na ndako azoka bieta bi oza mukolo batambusa ko lokwa mwa muke bondeni eza batambusa ko lokwa mwa muke ngana embrasser ba tutu ozana bolingo makaso mututu ya pembe nanga la kinga bolingo lokwa ndeko ye wana ndeko po bi muto oseso na vie ezaka te mwana bota mite tata moko mama moko emsu pole nanga ndeto fanda kana o me pete na mo demaza ba difficulté ba tinenga mambo mo ser na ngai azo tigo cash na tino mo $50 esalinga be pona bolamu esalinga bien bolamu lekinyoso lekina mobali atindelinga pe mbongo o esalinga bien siko mutu ndengo langa so na zwi lelo ata mutu alobi onzima ngote na okabona pole pona likamu nanga moko na okabona te pona likamu pona batu balobi mama éviter nga na obondolo na bolingwa nzambe éviter ngai tika koloba po ngani na zabo so zaki na problème na ngeza la kangiso soki na lingana kangiso na ngana luka intermédiaire te na ngana leka par mutu boyete na FCT na ngana ya pena na pesi adresse non na l'action be la pesi numéro na bibo benge bo bakede ma fundi éviter nga penza éviter nga ya na nga Charlie Kabang limbisanga nana kabanga limbisanga vraiment makasi Charlie Kabasele bo limbisanga makasi bo na lingaki na nga osala bo te wana baya na ngai bo limbisanga makasi Joviel pardon Joviel Ngoi Mitonda limbisanga leki na nga mwasi leki na nga bolingo au moins internet ezaka so balobi yo lobi ofanda kimia do bimi bololo bimi kizengi bololo enkene o bangala baloba ngala bolola mutu te na pe mwana mutu te ke oleki oyeka olobi ka likambo boye obite na luka base na yo peso base na peso yo base koloba no lisute mama o gagner na yo te yo gagner wana mbongo na yo wana ba avocat na yo to ke tribunal est-ce que wana eza base eza façon ya koluka kimia omoninga le na zabo pole zelanga pole malembe limbisanga puis nanga babi montana en tout cas avec tout le respect que je vous dois makambo ofona ke na okapoyi poso na bila kanga munoko ebi misanga lokwa naza incapable naza kizengi foka na loba kadi zambala radar fona loba kaka poso na lobi te
normalement on dirait naza ne loko bobo et voilà na kata motema na ngai na moni ke na embrasser batu trop na leka ki en 2020 ka 2021 wana na leka ki moi si mon embrasser na yamba eloko andeko abaluka elanga aluka boma ngai azwanga te na biso et puis basi ko pe ba sa boka basi pembe et puis basi on loko zo lekelanga basi pembe bandeko nanga mo baluba eloko e boma ngai teki ndeko ya nani ndeko ya Nikimenga loloko zo boma ngai ndengo pe bandeko nanga mo baluba o mélange en batute na batu funa changer ba camarade et puis na opesa batu conseil cher internet ki camarade mukolo simba te keba tozo vivre to ebate na kata mutema ni to bombelana ki camarade mukolo simba te ngaza ba camarade na lokwa bale na pondani ya kala balisi bombolo na vanda na bango ba camarade ngo ba binga na kola ba libongi oyo ba la joie c'est yo pe bijou la reine qui camarade ya ki mukolo ki camarade ki mukolo to kuta ka sepel na tournage ndale okomi ko benga ngai to zala zala yamaka nga yo na bijou la reine na bandi succès liboso ya yem to banda succès liboso wana oboya te abanda succès liboso na ngai mais nga pe naza diama kala nga na ndenge na ngai voilà na yeba na pe na ndenge na ngai na pe na succès na ndenge na ngai na diembela na sima mutu bo théâtre na banda libo nga na yebi ne ya banda théâtre po tuna nga bon nga yebi ne ya banda théâtre te nga pe naza na ne na nga la banda théâtre donc na osa concurrence te ça gamba concurrence te na zape wa te pona bana osala biographie ya batu abanda so na nini a succès na sa biographie te na bibemba batu bien na ba fête ya batu donc na lobby en tout cas éviter nga makasi moninga na kiti te pona obanga yo na kiti te po soki nde nini mais na kiti po na lobby na za posa na kufa za posa okufa basenga kaliwa te oyebi mwana mwa uto ngala banda osenga obandaka na za posa na kufa na moni on dirait na kufela pe oh ngeti na famille charge te force na kufela nde na moni siko na kufa na otika nde bijou charge yende mdo otika na charge na kufela nde na epa na ye bijou na kufela na nzoto poka nde na tambola na nzela na ba charge na mikumba na makambo na za nango nzambe ka sala to kutana te oso ze to kutana ba message otindela ngai ambe mususu kutu parke kutu mbe azwela nga na nzela anga azwela nga na nzela mbala engeza vert jamaka nga mela mai bijou azande kona yo te azande kona nga te nga mutu so opanyarde nga deja odozande kona nga te po omoni wana nde omoni so bazweka makasi tomona film mo eute nani video mo circulaka na internet moi so na bakata yaya so nazali makasi te mbe musu yo so bateka azande kona nga ngati bakata nga taka na pota na pasa pota mais na mela mutu mbondo pona yeba ke ya sala basa makambo na eko yoka ba voice pasa katola voice ne katela nga makambo na ye pena likambo sala nga na telefone yo zui telefone na nga na mai obombi mwana onde mtu atindisa ka ona mai ozui telefone obombi oyebi ke kokufa ba oloba nga ke na sombela o telefone mwana onda bomba telefone na ngai telefone batiki babili babili ngo ke ba fungola za pile condamné yo zui telefone ozo bombi yango loko beke ba preuve ya bato eza ngana yake yo ngana obaki ya ngwana ngana to sa émission bongo te o ngana loba ngana biki loko yebeke ba preuve na ya bato na eza na kati loko ekomaki mutu na bango ndasala kinini abe kufa kaka ya bato na eza na kati bato ngo banani tendance na baresi ozo mon ndeko na nga baresi yo mobali kombo nozo se trouver na kati ya basi ndingi eza so c'est nini eza nini eleka na bato internet sikoyo yo zui telefone na bombi na ke kozwa telefone aloba na ngake oningo fruta nga telefone evandi na mai une semaine ekomi na yebo naza na maluku naza kikole naza boye onaloba te mpo oza nani wanani yango yo ndo obomi telefone na ngai yaya omoi na yesi bino bavoisi nyonso ezalanga zelaka bino eza pa saratola eza pa misilolo chance agarda na telefone ne jalousement eza nango problème eza te toke parke na mwasi na elo na obanga te so na mona komi na suka ata nzoto na oteka ata nzoto na oteka so na mona komi na suka na mona penake bino bomibisi bambongo na bino nga mobola oyo naza nango te ata nzoto na oteka ngo na oteka ngo kapona lakisa comment naza capable ya okata likambo esila otangi kombo na nga mingi en tout cas bosilisa ngai bozelanga kala parke bosilisa so nazali mutu akosila mbe na sili na kotanga kombo nango botangi yango mingi mama ba message nene so tindi e pa batu pona nga nazwi yango merci beaucoup nga bolole kize kinazwi mayele pa no mutu mayele
yo pesinga mayele omoni mayele opesinga na yebite so na koza suna camarade na kanga manebu na mayele yo pesinga ça va merci beaucoup mais à suivre na justice à suivre la justice yo mdozanga na posa ofinga nga na pesa nga numéro te na kikala kasa na nga mombwa na nga nyau na ngai finga nga ndengo lingi loka bosa ba faux compte bo sangana na kindoki na bino bozala nango bo finga nga bo lembate ko finga nga pe na lembate ko ta ba commentaire ba kombo bo bamba na yango na ndoya nango pona fula bino na ndoya nango na ndo boka bango makasi na boka bino makasi tina suka bo lembate ko finga nga bo finga nga makasi pona linga batu ba finga nga na esa bino na bima finga na bino epesa nga site mais mukolonga na oya ovandela bino kakawa et pas saratola so eza kombo ya lokuta oyo bamba na yo na commentaire so eza nini mukolango yo po luka so ovandaka na poto so kozalaka wapi so kozala place nini oluka isika pe yo pe ofingela ofundela ngai merci Diamakalanga melama yito so na moni so to continuer makambo ya bijou la reine oyo mabe kozala Diamakalanga ozali pe r moko ozaka mopanzi sango r moko te me ozaka mopanzi sango Diamakalanga dossier zo leka awa ya Gabi na Karine Amado dossier zo yinda koto ke ya Gabi alobana na Karine akopolisa ye simana ye excusez-moi pour na terme a policier nzoto ne simana ye na yebite tango ko yoka babiloko wana yo en tant qu'artiste po bato ba sala nga mwana basa bande ko na bino liloba nini okoza nango par rapport e bande ko na yo bona naza liloba na koza na par rapport bande ko na ngate po moni bande ko na nga wana ba bota bana ba parents ba misu batata na bona ba mama bango bango ya ngani baza na bango na bomoni ba pesa bango conseil ba yokate bon ngai diama o ba finga mikonye sur internet o ba tindela ba tu ba finga ngai na la conseil ni na opesa bango tunakati na bango mibale mwa muki azate ba mikolo o moni mukolo so lie bona ne moko yeba ke age ba kisabi tango zo bo fete mbula c'est ko komi mukolo tango za déjà na mwana zo ke ba 15 ans 16 ans 20 ans 30 ans 32 ans oza déjà mukolo za mama ato boti déjà mwana ato na 6 ans 7 ans tango ba tu ozo occasion bengo mama c'est que oza mama batika kofingisa monde ya théâtre batika kofingisa musala na biso oyo tosalaka mokili ekomi mabe mikolo tokende nango eza mabe yo koloba oleka mona internet o eza monde ya bandoki ya bato mabe okoya olaka mutu liwa te oza na baraki na bato boza na raki na mutu molaki na osala oboye musu yo osala tobimisa ye na kanda mais mutu aza pembe na kangi ake asali yango ou bien mususu ye pe Karine aza pe na makambo na ye mususu aza na barandone na bato mutu wana voilà mutu ake asali likambo na ye eseni ezongi eke ezongi tomonaka te toyoki okoto babwakeli mbasi oyo koto mpese totikali komona yango te ngai nazokaki nayaki ati misili oyo babwakelaki mpese bomonaki yango te ezalaki biso tolinga preuve à l'appui tomoni na nsima toyebi ndenge oloba naza conseil na opesa bango te baya mikolo bango nyonso mibale mpo bango baza so balobi boye batai nkomono na justice ngai nde naza bo deja ko nakomona ngai ezango na justice na bajustice ebele bafunda na batribunal ebele tozokende système a parquet donc nalembi naza na moto na kopesa conseil te naa na moto na koloba te nalobi kaka boza bamikolo bose comporte lokola mikolo makambo mosusu batraita yango kala justice te makambo mosusu batraita yango na ndenge bookende nango te boza mikolo pardon epuis bosalaka mosala moko bovandi bosola so bomonike bosola te tozopela bamikolo ya bateatre bamama baza te so moi likambo mosusu neti ya bongo ekombike ekolakana na oboma yo na kosala obona kosala te olobimisa maloba na biso obimisa ngo na pasi na kanda oke oluki mama moko ta likambo tozala yango boye boye mpe botie kimia mabe moko nde eza na monde ya théâtre eza likambo ya moninga oyo so bango bazaka mpo na ye bango nyonso bazwi balati ye na nzoto bazwi bakomi okondane mutu moko Diamakalanga oyebi olobi bien ah oui soki likambo eza boluki mama moko ya théâtre ya mokolo mpona nini yo likambo na yo na bijou la reine bokoluka bamama théâtre te ngai naza likambo na ye te ye nde moto afundi ngai ngai aza likambo na ye te ngai nde nasina na bango moni ngai nde naza boso nasina lobi na se défoule mpo na ngai esili mais lokola ye afundi yo kokende te nakokende te ye asafundi ngai na la justice naluka kimia mpo wani ye aza mbongo nde yakangisaka bato yakangisaka bato amemi ngai na justice tokende na justice naza mpo na minute oyo asafundi ngai na justice mama nini nakokeluka su po aretire plainte ngai abimisa mbongo nala retire plainte na retire te lisumu nasali te nafuta oka mpo na mbala moko lisumu osali te ofuta yango kaka mpona mbala moko Diamakalanga nene oyo azali bongo mama leki ya Gabi baportaki plainte epa Theresia
impression aux années par rapport. Il y a un intérêt, ça va oui non, il peut comme à un niveau qui doit porter plainte. En fait, ils ont une émission moi Salamaki, Thérèse a passé conseil entre Gabi na Karine. Natala qui émission en Thérèse a passé conseil. Na ibité tant yo tala émission na ba. Aloba qui m'a bêté a finga qui pété, aloba qui na eka gabiga, ngai lo na landa gabi nene, yo na ozongelo sima. Wasa ina kofodo. Abaki yo nene na ozongelo sima. Bon na ebita so abenga qui est na privé, so asala kinini. Ozomo asiko pour so ba internet. Internet bato so bazo leka o ngai éducation nga na zwa o nga na sala boy na ko sala boy te mais to so mo biso so se retrouver ka na éducation ya mabe ozo mona donc se retrouver biso so lelo moko eloko mususu sala ngo boko so la ka na kimia nyoso bo pesa lipe kimia mais boko seke biso so ka nde moko do ba fufu ya mbadi moko biso so ba sangza biso ka fufu ya mbadi moko do saki eza lilala déjà pola yeba ke lilala lo ko eza pola ou bien safu pola e ko polisa ba safu mususu eza wana. Donc biso so zaka na mbadi moko na chebiso nyoso la kati arranger moko parce que kati na so to za ba mayoka pa matika pa donc to yoka ka te to tika ka te donc ba to continuer kaka donc to continuer kaka atoke na oka lokwa justice nga komi koko na biso toke kaka la justice sonia et ça nga omoni makambo et ça makala monde à théâtre yango penza nga lingana za nga penza danseuse la sambela kana vina ngana za ngata danseuse na bina kabina nga na mona te danseuse ata baza na problème na muninga na yebo yo kasi ba danseuse ba mbaso ezala te ba pesa ezala te oso yo ka bango ba ke na justice ou bien so ka bango ba leki car na internet ezala on la vitesse bo omoni bango ba leki ba ofinga ezala te za ka epa na biso ba musique bo mona bango ba sala polémique ya musique na bango ekende liboso ba lekela biso mayele ekende liboso me biso te biso zaka sala kinga boy ngape lokwa sala kinga boy ngape na tika kate ngape na yoka kapa ngape na tika kapa no aso osali o accompagner na mbaso osali o accompagner na mapesi akomangani na sa bonga diamant ezaka ya solo nde babeta kisa so boza lokuta ngai eloko ebatela ngai yango na yebisa bino ngai diamant azaka na kisi te nzoto na ngai eza ekanga mepa nzambe so nazaka na kisi mbeba mbaso elata ngebele bino boyebi mais bambaso elatanga ebele mais na so makame ebele balukanga na basorte nyonso ozwanga mais bazwanga te mpo na simbama musika nga aza Ophéline naza Ophéline mama na nga akufaka atikelanga charge ya baleki na nga nazala na baleki na nga na bundalanga na bango na mabela malamu naza wana mpo na bango naza Ophéline nalukaka problème na bato te nana ya te nake oluka mutu na ndako nde mpo naluki na problème naluka problème na bato te soko otumbalinga nde pouwa nde erataka te na kozonga na kosala droit de réponse wala eza ndenge internet ya 2022 erataka te erataka te akomona nga sika na erataka te bana komba 2022 erataka te na koti nango erataka te bakiselanga sikoyo likolo nango matika pa likolo nango yango wana donc ngai natikaka likambo te oyo moto alingi asala lokwa aprouve ngai ate merci Diamakalanga tokomokende na suka soki eza na conseil ekopesa bandeko na yo ya basi ya Gabi na Karine ya na yebisa ki wa déjà na conseil na opesa bango te na bi baza ba mikolo na conseil na opesa bango te na opesa bango conseil na pesa bango conseil pour mima la justice na conseil na opia bango merci tokomi na suka mais émission na biso tokomana elo mo avant to kabona le book na biso mo to kana ngwa avant to kabona moi 5 questions ça la bien mais eza na nga question réponse ko développer te Diamakalanga tala caméra toza elongo ngana yo Montréal zalaka tsanga na zalaka tozaka wana Diamakalanga question liboso plat préféré Pondo. Ouais. Accompagné les côté, le pondra ya pas. Pondo ndakala na makabo wana mwana kenda. Ya mike wana. Na matungulu voilà. Dona mwa matungulu na sala na mwa pilipili. Na on se retrouve na ko lia pungiso na bambani na nga bashi. Atoso benga nga ko pango ezande na yoka te. Yoka te. Diamakalanga fruit préféré? Pardon? Fruit préféré? Manga. Diamakalanga muluba 100%. Ouais. Ce qui va bien le long à mon loup comme mon gala on dit. Non, on dit maintenant on fonce en bas la moki. Diamakalanga binemi préféré. Banani? Binemi préféré. Binemi préféré na nga songi. Motote? Kasi moto songi te ennemi préféré. Diamakalanga musicien préféré na ezana. Na ba musicien belé préféré. Papa chéri. Souverain premier binada Boalou Boadi Touna. Wana ne tombera jamais. Boalou Boadi yango. Wana ya likolo. Moto pamba. Moto azane ne lote mutabato. Voilà.
Diama Kalanga, tant que vous avez un problème musique chrétienne, musique profane, ou profane la musique né. Ah, ya Moïse Mbiye. Ce qui a problème est lié. Et il n'y a pas makasi Moïse Mbiye. Do ye penanda kita tempo na ngana se. So na yo ki kaka ta problème ngo ezaki ande nini na zo makasi moko surtout au mérité. Et puis ça nga force moko. Donc na mona kuto ata par quand on mona ngote. Meilleur ami ya Diama Kalanga. Meilleur ami na Nzambi. Bijou la reine. Meilleur ami na Nzambi. Merci. Ma dédicace na baye balambi. Ah vraiment on peut s'apporter na ya na Charlie Kabasele aba Kabasele. Pardon. Question ngezongi kasi. Balobiso na tuni yango te ezala vraiment bien. Diama Kalanga tochaka 3 comédiens. Charlie Videlin, Fiston Saïsaï, président de la DSOB. Son nom pour la nani. Bon, yo so baza ndeko na ngai. Artiste préféré na bango misato. Na bango misato artiste na nga préféré vraiment eza Videlin. Charlie Videlin dans Nongi. Voilà. Diama Kalanga. Et au bakisa makaka. To yemu na moda théâtre. Kanisa to na bosa na théâtre. Thérèse Anna, ya Gabriel, Tumba, Mama Top, Miss. Voilà, tu as c'est pour éviter qu'on a Thérèse, Maya chérie. Thérèse, on va vous merci, fais ça ma dédicace. On peut sa dédicace à ma grande soeur chérie, Charlie Kabasele, vraiment. Yaya Zala Karayo, vraiment, na jovial mitonda. Ngoyi, États-Unis, on a fait ça vraiment, ma meilleure venanga na Eric Mbaya Niembo, vraiment, et à des Mamobimba Action TV, na Lingarabino Makas, na fait ça ma meilleure venanga na Diane avocat na Diane Lukia, na fait ça ma meilleure venanga vraiment na Tete Ilunga, juge présidente à Parka Matete, le wana ya nanga vraiment. Donc on met diamant et bamutuni na bata misima na ye. Et là côté oh nazara na boka on a les kaka na boka. Ya tete na boka. Maître nani? Hervé Kadjebwe. Hervé Kadjebwe, maître Hervé Kadjebwe. Voilà maître tozali ya bafuninga na parquet. Tozaza wana msupe na opusa na oluka tala ka poyo za maître. Okata kamara na bosembo. Tunazo pesa vote la vie na ngai babi montana mufiniku ya lingwala do ya finika lingwala biso sali mokili na yo obomi mokili sali ya roya te po lingwala izalate. Nous avons fait na mami balingi chimwamba babi MB mwamba transfert donc de Londres à Kinshasa 5%. Donc ya mami mwamba donc balingi chi donc ye azo sungane bana mboka babi 5% kaka pour na olongo ya biloko de Londres koya nango ana Kinshasa 5%. Kadi zambala rada bobo trésor Julie Titenge avocate nanga na famille nanga na 5 avocats ke bana ngai 5 avocats donc Julie Titenge avocate nangai donc batunyo so balinganga famille nanga mobimba nanu o bazanga na posa nangai on a bossé ni grand frère nanga grand frère pardon chéri Godin Poyi mobali ya mama Betty Poyi donc voilà toza wana toza biso toza bana nzambe so meki biso kokate po tozali kaka bandeko nanga yo so ba kwantombola nyoso na linga bino makasi wana ko bosana te mbote na bino partout esika bozwami mbote na bino babi système a 2022 maboko likolo maboko pembe tozo kende mbote mingi na bato nyoso balinga kangai mbote mingi na mwana nga bébé nanga na ye ko visiter bino lelo awa Tiffany ani ngalula Tiffany ani ngalula grâce à Kinzolani donc wana bala nanga vraiment oyo sa fierté nanga ya lobby bandeko nanga nyonso vraiment na linga kabino on ataki pe komona bino te ezate pona mabe nanet mia moi c'est ambisi donc Beni Kapinga Gazo sa chic dame Miss Lolo bonne guérison ya bitumba ngo to sokota ki onto bunda j'ai accéléré dans autre aussi c'est au télé Miss Lolo le mission aussi les hôtels manazane longo bon délivre baseke mbote bon seke mbote la patronne Sarah Tola ya tozaka nga baki nga je suis Sarah Tola po batu pe babibi babio je suis kingani mutu atie bango kazate nga penda Sarah Tola nazana nga apesa kanenga eloko te me nazana fan na ye na nga fan na langwa na ngai na lova na ngai po aza mobile na nga bapesa ngai merci
na yo pe lisusu pole oyambi nga lisusu eza merci deuxième fois merci na babone nyonso balanda biso na Sarato la TV bozaki ebele ya kolanda émission vérité présentée par Fola Mukendi. J'ai dit un grand merci à l'équipe technique nanga oyo ekamama nga na tongo ya lelo ingénieur Axel ali bongo sima ya caméra bon de livre bon c'est que Jonathan Kivuna Nictel Tangwa Jonathan Kivuna depuis Matadi vanda na Matadi na ndenge na yo merci vraiment na bino nyonso ba ebolandaki biso na Sarato la bozaki ebele ya kolanda émission. Merci na Marcosi c'est Timanga wetu. Merci na maître VK Dieboy esprit libre autotombe lobby ekolika lelo avocat de Barbas. Merci mon Dieu. Merci na papa Stone Panzu motema ya mama mami Irène Panzu on a tellement nini non Jama Kalanga makambo nyonso leki bavandi si bino na bijou la bokoyoka na te nakosala ngo te na vie na ngo. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.